Mais osa mutu loba, hein? Maman, quand même, comme au pesanga moi, bon maman roboya. Igo, yebisanga. Merci. Et donc on a yebisa yo. Faut zana makasi na lusamba. Faut zana makasi na lusamba. Omoni, et donc on a yebisa leader. Malade yo zobela. Eza malade moko mobile. C'est no ba biloko no meli baba kutala. Pardon. Aza oko pesanga kanda moko boye. Ya mabea. Leader. Mselo na yo sala na ko sala mote. Leader. Hein? Pardon. Oh, papa. Ozobela. De côté avec beaucoup de respect zanango yango moni ayaki pour inviter une émission pour apprendre ok ta femme Julia c'est une sorcière. Donc mbongo apesa ki ezaki cadeau empoisonné pour les cas aller qui sembeka. Wani busaba boyeko. Eh, yo masaba ba. Ndoki. Vadara. Yaki yo tele mama na tata na yo. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nini kona tout ce niveau tenu. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de faire plaisir. Étant donné la présence de cette émission, bravo Jésus, vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Na fidélité, na bino. Pour nous, la chaîne, na Bisso, chez Bisso Télévision. Tobaka était sponsor numéro 1. Ezali Jésus-Christ de Nazareth. Yende azali le nombre 1. En tout cas, c'est un matondo lokumu ndenda bongi. Vraiment bongi na nyonso. Et seigneur to sanzo la ye. Na bien le maître, le tout, le suprême, grand prêtre, ba prêtre tout. Aleki mutu tout. Oh, kumama Jésus. Merci na baneronyo surtout botala la biso. Bozo benga biso partout. De suite, bozo lela, mais bien aimé dans le Seigneur, na linginde ngana total mitema na biso, mitema ko ina, mitema eza na ba problème ebele, mitema tonzo te sali makambo ebele, mais non senga na yo, luka moyo confesser, ou se repentir, et cause à la vraiment malami, parce que la Bible dit, c'est Christ a franchi à nous, nous sommes devenus totalement libres. Merci dans mon tour surtout. Oya ko se repentir, en confesser, en le commençant à mais tout autour de lui. Muto asala mabe passé ngaye pardon et ozamala muminchi. Nzambe place wana au swaka lokumu. Yo muto obomba masumu. Yo muto continue na mabe. Yeba ki ava Christaya liwe oya. Liwalo wole lamba ma ya romela tango nyonso. To kotamwa lango liwe ko se prendre biso na tango moko songolo pakala ki e tango ki okei na nini. Motema no ezaki pepele, motema no ebongisamaki, o nzamba tala ka motema, ataka motema nani, ata ya satana rotala, ata ya nganga kisa rotala,
bongisa motema et aux amalami. Merci à papa Elisi Nandoukou, merci à papa Zara Kapita, merci à Kachama, j'espère, derrière la caméra, merci à Jacques Milambo derrière la caméra, merci à Ingénieur Guy pour la réalisation de l'émission. Merci aussi à Pasteur Bienvenue pour l'assistance de cette émission. J'ai ces derniers temps Mukobo alors assister biso et aux amala mingi. Merci na manérono surtout pour soutenir l'orphelin pour continuer que ça la yango nzambo pambola bino. D'ici là tout ça l'événement moko to ko annoncer yango pour le femme et aux ala na marque ça pour le veuve en fait. Il y en a veuve mais là la veuve sombe la veuve les puta pe sa veuve fond. Et longo na papa chic pour soutenir pour eloko et les canaux malades. D'ici là, tu peux sa date nango. Merci beaucoup na batunyo so routine là-bas na bino, bavai na ndak ba hotelenga mais centre professionnel chez biso ezali, inscription eza $10, prix eza abordable. Botina baba ekola métier, couper couture ezali, audiovisuel ezali, maquillage ba na ba rochalelo, esthétique et coiffure, auto-école, langue pézali, maintenance, vous avez besoin de clock filmer, caméra, tout ça, ezali, au tindibana et aux alamalaoumi. Papa Thomas, n'a pas si on beauté. Beauté, Mawichi. Vous allez bien? Qui m'y est en en forme? Malgré, c'est ménage, mais ça va. Ah, c'est ménage ici, la tête, mon coteau, kouf. Merci beaucoup. Bonjour, Yaya. Bonjour. Babingo na kombo na Igor. Igor ça la ni na vie. Nas artiste danseur. Aux artistes et danseurs. Oui. Ok, toi yambi on a plateau na biso. Na présenté l'homme de Dieu Papa Thomas, moi ce moment Wechi. Soyez le bienvenu na plateau ya. Bravo, je suis ici. Permettez à biso to Papa Thomas kamba biso na prière, c'est un serviteur de Dieu. Problème. Toro sola bon te sans que to pesa nzambe lokomo. Papa Thomas kamba biso na prière. To sambela Kolo Yesu na bolingo Seigneur totondio. Merci pour na souffle de vie, merci pour na grâce, merci pour na faveur oyo sali biso encore une fois na kata vie na biso na mukolo lelo. Kolo biso yeyo na kati elanga na yo, kolo to sengi yonde okamba biso. Nyonso tokosala awa ezala pona lokumu na yo. To sengi présence no Seigneur na kati ya local oyo na kombo no Yesu Kristo to bondeli. Amen. Amen. Oui, toujours Kaondeko Igor. Merci pour la parole. On a mis dans l'orchestre président Mika. On a mis dans l'orchestre président Mika. Et l'autre méminga awa passe. Nga na koli na ba vimo côté ou ce qui a balabala ti. Naza pe mwana oyo naza mwana ndako pe na yebi nzambe na kotaki na orchestre président Mika parce que eza na makambo moko na bando mona kuna pe ezosunga ngai mpona kosoutenir libota to bando kende po tobimaka tokenda kobina na bafete na bamariage baplace ebele babengisaka biso moto pe oyo aza yembaka akobengisa biso tokebina na nzembo na ekomaki na fete moko tokendaki tokokutana na ku moko ezalaka soki oyebi nzambe te ya pasi me na nga nayebaki nzambe namonaki oyo namonaki tokendaki na fete toya kokutana mama muboye Julia, mama wana yaki pona ko soutenir biso. Oui, tondimaki eto yambaki epe na motema moko. Nda yambaki biso pe to yambaki na motema moko. Mais komaki na moment moko boye kotala mama wana makamba koma kosala bando sepelisa biso te. Mama wana ayaki na idée soutenir biso mais njoka ayaki na mission. Toki orchestre toki pe to sali makambo tozongi to panzani ngana zongi na ngandako ekomaki da vers ba 2 heures pe na prier na ngana lali kolala na lali na azwa vision président na mutuka zokumba ye moko komi quelque part ayo kosala accident
Yango clarté asali accident kufi. Amoni yango clarté na lamoki na prier. Na prier lobby pe na sokoli na quelle soit émission pardon répétition to vandi pe rap esili ba ndeko ba panzani na bendi président quelque part. Ko benda na bendi président miso mama na ngai e bando sepelisa ngati. Miso bando talange bando sepelisa ngati. Toke to sololi na président na yose président tala ndoto na loteli obuyi na kati ya mutuka. Mais au sale accident au kufi. Aya ozwa onka alikamu léger. Aisi apo yo longa yo bandoto no yo za la kabu. So komi na mpiaka si mo bano yela nga bandoto pona peso mo ngana c'était président. Eloko na yebisi yo. Faut considérer on ya ndima kiti ya mona onka ba 21 sanga longwa ba mpiaka mtesa lobongo. Et comment qui na moment moko boye na comment ko tangu na ya ba répétition. Kolmo tu panzani rap esili. Mama Julia wana benga tonner Igor Yaka. Na kei mbala liboso benga ngai. Pesa na kaba mbote na musika na benga Igor Yaka. Na komi pe place wana. Aisi ngai yeso yi rap esili. Foko Yaka, fo mona ngai ona ba lopesa yo. Na merci maman. Na sepeli. Ayo pesa nga $20. Sinze là to zoni na biso. Naki mukolo elandaka lisusu. Na rap. Répéter si abinga lisusu apesinga lisusu $20. Natalisko ndeto bimaka bongo soki toki spectacle to zoni. Tamusu za la $15. Mais au maman na saleli no kotimba na moko $20, $30. Yo pour mon aura cop. Oh, na moni mon roi Jésus. Na nanga kaka. Oui. Et comment qu'est-ce que moment ba fête? Moment ba fête. Ai singa Igor, so il répète sili bongo ya nazana surprise mo na bombeli. Na ba fête o wapi abino bobinaka te. Na ba fête ka bonane o. Ba décembre. Ba décembre. Na ça maman so il répète sili na ya. To si super rap. Répéter sili président alobi ou alobaka to panzani nga na ebida lokwa yebisenga bonakini nakei kokende nakei apesinga $250 nga moko na vanda pena na mitali na bandi na seti likolo mbala liboso na simba $250 et puis na botama mbala liboso natali $250 na tuni mama yani oti somba mwa eloko ata mwa kiachi to mwe lamba ocha na nzoto amoni na tali ba spectacle to kindaka na simba kutu mbongo ti tamusu na ebite soki mbala liboso ne sekaka merci mama na sepeli na zimbongo na kei oa isenga po mbongo akabeli nga fona tika pe mwelemo na ke somba veste na mwa soulier mama eloko ekamusa ngai kosomba veste oui na sombi na ngai ezalaki tobima toke spectacle nalobi te eloko pe na sombi fona tiango na nzoto soki natala soki esimba ngai na sokoli pe na silis na chepe na veste na nzoto o veste ebali na kobima na ngai na abima kaka na porte ya lopango mama vertige eloko moko ebetanga na kweya ala mama malade nde fulu na munoko na tikala kumiyeba ti baye komemanga ti na hôpital nazomiyeba ti eloko moko ti mama moboye pasteur na biso kote nasambelaka aye asambeli basilisi naye kozonga mwa moke mitali naza opi boye tali pina boye naza na hôpital si pasteur bando yebisa ngai bando yebisa ngai ki moto asali yo boye bozana ye kaka pembeni na pembeni boye na kofungola na pembeni na ndeni oyebisa ngaka moto asali yo boye eza mama Julie mama Julie mama oyo tosolaka nini toseka na yo ye moto asali yo boye
Ye prophète na nuna tangelo ko mama Dieu. Atangeli nga venako, ye prophète atangeli nga lobi faut en ekenge. Utasali bo mama Dieu. Nga ne ko raisonner. Ndoto moko na lotaka pona président na ngai. Oui comme deuxième. Tiens. Basali nga ba prière ici. Nzoto kene ko va makasi. Alobi tiens. Sika nazongela rap. Ndi na lobaki na ki rap. Na ki rap pe na kuti bandeko. To soleli na bango nga nazalaki na temps ko répéter te parce que nzoto ezalaki makasi te. Bandeko ba répéter ba silisi na suka nango natali répéter sili na yo mona président te na tuni bango. Bo to mona mo président de mbela yaki da kala mais répéter sili na moniete ni ne salika ya te si ba yo ko yebisanga ki président abi maté mikolo po nzoto e déranger. Nzoto e déranger ça va ponda ko nepi na yebaki na ngate nazongi na pa na biso biso ne skutu pa nazongi pa na biso mokolo elandaki na yeli so rap po ngana bano répéter kate bande ko ba répéter ba silisi to seki ambiance kotala boy président yepi kaka te na tuni nini yango kaka o président mikolo pena abi maté nzoto pena za malade pena makasi mon état na lobi fona kende na leka na émission ba bengela nga président parce que neko tale loko ba yesenga pas prophète na biso na mona kaka leader ana danger yango bo bengela nga ye aya na yebisa na misu na bino po pa na nga boya kobuya danger nini oyo moni président bino azo courir derrière ça danger on a moni pas président na biso yena Julia bakoma mwasi na mobali bakoma mwasi na mobali potala boyina nga Igor boy po na place na uti nazalaki damu to kokufa nazalaki damu to kokufa bongo siko na ye babimaka deja omona bale mwasi na mobali bazala da mwasi na mobali nga kutu balinga balianga bongo ye hein ya passe makasi. D'accord, merci beaucoup Ndeko Igor, on a compris souci na yo. Papa Thomas sur ce point, le lot génération le lot bana bazo débrouiller na ba talent nzamba pesi bango mutu mususu eza talent na ye nzamba pesi abinaka mais se retrouver dans situation boy okolo bani. Merci beaucoup maman pour na maloba. Je crois que question na on a répondre on a verset biblique moko. Philippiens 4:4 à l'obi tout se réjouir dans le Seigneur. Donc, tant aux a issus d'une famille chrétienne, dont tout ce que Oyoko Sala na Katsa Mokili, ça doit être toujours lié na Oezali bilembo ya famille na bino. Ok. So landi de kobia au monde a lobi bien a botami na Katsa ya famille Oezali chrétienne. Mais ba activité oazo sala eza hors le christianisme. Donc, c'est par là que porte sur le moi, je comprends bien Maraboué comme lié comme on a éboué. Je comprends bien que c'est un langage qu'on a utilisé pour nous c'est que il doit revenir na premier amour, dans l'amour au bapé ce qui est na katia ndaku. Donc on a dit que mon nzambe ne mutakamba famille na biso nzambe ne mutu apesa biso nzela pour to tambola na oyo. Et sengeli pour en fait que lumière est à la katanda. Ça c'est banzambe mususu ayelango. Mais oui. Bo nanzambe bo adora nanda kuna bino bo adora ka Yesu comme maître yende mutazaka sosa mi maran mbongo nandako. Mais tant yo ke kota activité moko boye entre guillemets on ne sait pas tant to ça l'activité wana qui est le maître suprême dans cette activité wana parce que ils ont abattu belé ils ont adoré ba divinité moroboé sans le savoir donc so créer connexion moroboé juste peut-être na danse ka morobo créer donc ils ont adoration ba déesse moroboé adoration ba tout morobo mais na mutu oko zape oyebité et puis so na yeba te so na vandi na kwe ya toilette na zo ba inspiration moroboé ba danse moroboé ba nzebo moroboé nzo oyebité
c'est par rapport au premier jour où yo zoa qui temps ya ko créer loko moboy où yo invita nzamba za na katite yeba ke binza minde siko to comme c'est que talent zala nango sengele ya abine na nzambe comme David. Mais oui babi tout ce que toza nango et kozala adoration il suffit to sala ngo ezala attaché pa ya nzambe nzamba pesio mungongo kitoko yembelai nzamba pesio tala ya kobina malamu bindelai nzamba pesa yo beauté boye tiango tana evangelisation o gagna tabampate donc on a rolo banande ko na biso eza des choses. La première des choses ezali osali malamu mais le mieux ezali zongela bolingo liboso ndinga apocalypse lobi le premier amour nde bisika nzambe akoma ina kanda contre yo. C'est pour cela afongola ki porte wana obetama oyo betama ki wana nzambe a permis que ekomela mais il n'a pas permis que olongwa na moki. C'est pour ozo conscience. Deuxièmement ezali nzambe pe a utiliser yo pose la comme canal pour sauver le président na bino parce que tous les chemins où tu emprunteras tu yebaka te mabomba minini ezaka na kati. Eh bien c'est lokola nzambe nda zaka lumière nda zaka source ya kolakisa biso bisika ni tocha lokolo bisika ni tocha lokolo te. Je crois pour le moment on a koloba yango. Merci beaucoup Papa Thomas. Ndeko Isaac, je pense qu'ils ont interpellation en Nzambe. Nzambe azob senga na yo ozonga na lignée parce que yo mokolobi tu viens d'une famille chrétienne. Alors muta uta na famille chrétienne, je pense que oyoki oyo musala Nzambe alobi na yo. Merci beaucoup. Je pense qu'on va vérifier de côté de la régie le temps. Babi sabiso so ki bande ko toza bon bosenga ba komi torope mamuke et puis on se retrouve. Merci. Obengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Oizwami, na commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, messieurs, naye lisusu et pas inabino pour remercier bandeko nyonso oyo bazaki na biso longo na debi à année 2025 pe to ke na suka. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle bandeko ba bolingo na sengi na moto nyonso ya moi oyo alinga ko soutenir ba orphelin de venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve. Moto nyonso ya motema malamu moto nyonso akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa, Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas bato nyonso balimati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na Maman Lady pour te soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Obengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misai sukoi. Voilà, merci beaucoup. Bozong napso na plateau. Nzamba pambolo bandeko nyonso ba soutenir Rabana. Toza na Viaza numéro 27A. Référence ezali pour Matete Banounou, commune eza ya Matete. Centre de formation est déjà disponible, est déjà ouvert. Inscription est $10. Ban boti da bana ba yo ko la métier, bandiko ba yo ki ya métier, ba métier zebele. Toza na audiovisuel, toza na maintenance. Tozali na auto-école, coupe et couture, coiffure esthétique et puis maquillage, langue pezali, ba métier zali ebele, inscription za $10. Ezali na Kwenge numéro 2, tokangamika na mosquée, toujours na commune ya Matete. Merci beaucoup. Tozali na café na biso. Foreman. Café na biso a bien.
ezopesa bopikiliki, c'est-à-dire ezosisa hémorroïde, mutu nyonso to asantaraza na bafaiblesse, wana bapapa ozosentir ndeti ozokoka mpenza kosepesa mpenza mama te soko omeli yango ekopesa makasi wana parce que eza basali yango mpena na matière moko ya bio, bomona même nde badesine wana ezozongisa vraiment papa en forme hémorroïde mokongo pasi nyonso tu bobengi tokopesa bino prix ya café na biso makasi ya mobile. Voilà, merci beaucoup. Nazolinga obenga ngo na lingala po esalanga bien. Ndeko Igor, tozozonga question moko kaka mamno soto ekome eza vrai? Oui, tu es sûr oui, que prophète mna atanga ekombo mama Julia? oui. Deuxième question, soki tokotisi président na bino obando oyebisi makambo wana, est-ce que ondima yo? Amon des problèmes. Nayebi te po ya liboso a négligent yango kabo, nayebi te OP. So ya négligent yango kanda négligent ya liboso. Mais nga nakoloba kaka itake nalongola oyo naza nango na motema na ngai. Voilà, merci beaucoup. Nazo essayer de récapituler tout un peu likambo papa na biso ayeli biso. Papa, moi na biso awuti na famille chrétien, car ndenge ezala ba famille bakolisa bana na losambo, mais nzamba pesa etala ya robina. Na tala na ya robina, vi ba difficulté ya famille, akene ko za intégrer na groupe ya danse. Roma robina kuna, diku ya un jour ne ba manifestation ba fête, songolo pakane ba inviter bango. Bazwa ki sponsor wazaki mama moko approcher présent na bango na kombo ya mama Julia pour que asala nini abana sponsoriser groupe wa danse. Alors succès vraiment changement côté na kati ya groupe par rapport à cette dame là. Il y a un jour ndeko azoki na ndako lokwa za mwana akoli na losambo alalaka jamais sa kosambela ta sambeli mokolango azozwa ndoto amoni président ya ye asala accident na mutuka akufi sur place. Na rozonga na ya yebisi président lobi bido na bandoto na bino wana nga na ndima mambo wana te pia ke kosala yo nde sengi ki oya posa nini ozwanga mwa mbongo atikaki na ye mikolele kaka tokola mukara ndenge bane kopusana mikolo kopusana bamwe kopusana ndeko ye komona zaki surpris la dame oazalo ko sponsor ya groupe a approcher bango te mo musika mais jour wana benga kié abandi ko apprécier plutôt ayebisi e boye soko lingo kende sengaka ozelaka ngai bandi ko fine moi ba $20 moi ba $10 amoni on ka lokumu super na transport na zongi na oya super ba pesa ke 5000 mais diko kozora $20 mo na répétition amoni on ka ngolu c'est que marambo ya bondela na butu nzamba sali ngolu. Alors abandi ko poussa na ba fête akaka bonne année ba ve de meilleur ndenge zala kaka ndeko wana ya mama yo kabele $250, c'était ça. Somba cadeau et tout et tant que pende quoi qui a luki pena ukata moi soulier na bilamba pena ata na moi veste te na somba ta moi veste po na bima pe moi mutu na ko essayer veste abima boy asali crise épilepsie oyo nanu ya kwe yango te tobenga yango na lingala maladie ya ndeke ekotisi na maladie ememi na koma na kati kaka nzambe na bolingo pe na mawa na ye azali pe mwana asambelaka basala nzambe na bango bazali bayaki kobondela kati wana prophète ayebisi ye outi na danger parce que za na mama moko na kati ya groupe na bino a danse yende mutasali batangeli ye na kombo ya madame Julia. Mikolo abiki azongi répétition akokuta président te baebise président seni akobela ndaye pona ye amoni président aza na danger po président akamobali ya mama Julia soki ye kutu an orchestre azwi danger obongo moto akosangana na mama na nzoto nde likambo memi ndeko na biso yango wana. Voilà, tozokota ndeko bakota biso ndeko toi vérifier est-ce que ndeko aza pe malade po tozwi pe na difficulté ndeko na biso pe na umeli awo azobetaka batu to bane kozwa papa te mais to kozwa président na téléphone pour dire que non azala malade. Alors to senga kota oza mala mingi akota to yambaye. Bonjour, vous allez bien? Prenez place.
osali. Ovanda na président. Artiste toyambi yo. Star toyambi yo. Monsieur, il y a un tobi toyambi yo. Mais na o mono o kamwa mwa mingi. Et naleki kozoma courage nasani na ko répondre do mona komi tia milo mona bangisinga nakuti danser na nga na comprendre so yo sani yo igo a komine non a komine igo isanga mambelete na tso secrétaire te na tso nani te e pana ngai o ba ndula yama kama sima a komine leader malimbi na okitsa na voix likama kugangeza ti awa leader sikizali banda sikizali banda leader ubela maladi ne sikizali banda mama excuse est-ce que akoki kozali banda po to banda kosama ka mususu to koyi kosala po awa na ebite so non maman mo to so na ezati na ebite awa kosala ni yo ozala bongo na orchestre non ala secrétaire na ngata za de simple alors awa mamba contrat na nga yo sani yo na ebite. Bon, pour votre information, on t'a invité au plus à Isaïe. Par rapport. C'est mieux ton air. Iko. Mais osa mutu loba, hein? Maman, quand même, comme ko pesa nga moi bon maman roboya. Iko. Yebisanga. Merci. Papa, ça me cousse, hein? Que nous l'a été. Et c'est ma place où Eza Oya aussi mbaye. Leader. Et donc on a eu ça yo. Faut zana makasi na samba. Faut zana makasi na samba. Omoni et donc on a eu ce leader. Maladi yo zobela. Eza maladi moko molili. Ya maladi moko molili. Na yo omona ngo kaka maladi o maladi mutu nyoso abela kati moi si na yo ça c'est là si on comprend bien ça c'est là s'il vous plaît côté guérir si ça koloba mais comment c'est possible dans ces nanga comment ça maladi on obela et maladi normal té appelle au calme Lina excuse na yebisa ka ndoto moko boy est-ce qu'on dimela nga ndoto wana c'est le baba biloko no meli baba kutala pardon naza oko pesa nga kanda moko boye ya mabea mselo na yo sala na ko sala mote leader pardon mais l'autre fois tu l'autre moi tina te o ko sala te tina te alors leader pardon nga moko na utina maladi nanu wa makasi koleka yo na utina maladi moko o na lingati na kufa mais nzambe lokola za nzambe wa kufela akangoli nga omoni nga pe mutu lelo na telima na sola na yo leader mwasi oyo yamba na orchestre ebi ke mwasi na amita misala mabe papa ozobela mon cher Zelana ozobela de côté là nzoto eza makasi te mon cher kende na kuna nzoto eza makasi te ozobunda lisusu yaka zela malembe nani malembe yo pe vanda na kimia nani mususu pe yo vanda na na lo bien ndeko vanda kimia to solo vanda to solo vanda webi mutu na bondeli yo hein na bondeli yo baki ezala bien abeka obi mais akobuke dama be te to abeli
La famille na yesu ko baloki. Alors nini nini mosanga. Malembe. Pe ata kuma mosanga. Azo kabolo na mwasi note. Azo zela. Seigneur Jésus. Yakana. Nalobi hein. Ozobela te. Ozobela te. Ozobela. Star artiste Vandana. Oui, au célèbre ce crise au pamba. So na komi na ba problème. Ya ko manquer au respect. O se pelango. Ti on a lobby hein. Par respect Vanda. Oh manquer so respect pour ani. Non, a manquer moi c'est un respect. Kasi bayo karate. To sengi non respect to non respect. To sengi bolimbi sinenga manquer moi si no respect. Mais au vandi na oyo kadisolo ngoti na suka. Emsu ekosunga opena makambo boy. Non, Bible, artiste. Avant manquer na respect, na ebiso kaka. Ça fait combien de temps mon koutali na danser en route? Et ça mikolo boni o misu no e mona na yiti. Non. Assez de soba 4 mois o aso mona te. Ngamu kuna za conscient na ebike iko asobela. OK. Malgré tout, on appelle la bande koya na saïda so viva 2 semaines na zo ya répétition. Ndomoni bo porta na zo appel na bino. Alors, nous écoutez imbécile yo. Est-ce que pour na vraiment Té. Bah Toujours comprendre que tout le monde a peu place aux ailes. J'espère. Est-ce que Luka qui oye ba maman tu pardonne à tout dans la question. Non, vas-y. Papa artiste. Hier azamona musala note. Oui. Est-ce que Luka qui oye ba origine maladie ne ce qui est za maladie ni? Non. Nazana ba tout yo ba sala nini. Balandela suivi. Comme si que ngapi na sobela ata sobalandi suivi. Ouais ba commission les athées. OK. Eko sala mabe to pe malamu. OK. Eko sala ngai sobiete. Ndina iba informaté. Eloni saleni. D'accord. Zelana je place à Igor. Yo accompagner ngai hein pour maloba na yo hein eza yanga ite pondo yebisinga. Moi msunne ngozo loba no kene maman ko pou. C'est normal facilika. Ndeko likabo eza boy. Est-ce que webi ke Dieu la bane ko finaki $20 à chaque répétition? Masdanga. Oui. Vous balan déjà? On a première étape. Non. Bon, sur la cobette la bino moi Lisolo. Aza Montoyo. Aiki comme soutenir comme si manager. Après c'est là que tu bandai ko sanini. Ndenge makambo banda okende. Naki kukwena buli. Bolingana kingai. Akome ko sala makambo awsala eloko pona ko sala ko makambo ke liboso so côté n'habité ba ko tala pena chule wapi Kasi alobi après répétition. Après répétition chaque répétition na bino bona yemtolobi bon ngana monate yo monate mais a bongo. Deuxième des choses, est-ce que vous êtes au courant que Dieu l'a dit que OK a payé que $250? Siko yaya expliquer siko elo ni obengeli mosini ndaki. Na suki wa à partir de ça c'est là. Zala mpusi. Eloko na bengeli a leader na pesa kana na respect parce que leader o soit kinga muke pe o pesinga o mutu nyonso apesa ka mwana na ye. Na koya ya Julia na groupe na biso groupe ebe. Yo pe benga tama Julia Julia. Pourquoi camarade na yo? Julia. Muto alesio, muto abokolio, muto solo. Bolim sina. Non, c'est le long moi mais non. Non, c'est le long moi. Même si on se fait l'angate. Yo pe ba ko yeba pe ko tose maloba na yo. Ngamu ko benga ki ma Julia. Julia. Limbisa ye papa. Yo pe benga ye pe mama za mwasi ya mokonzi na bino. Donc comprendre que ene lo mo baba beaucoup la cosité. Osakosi. Osakosi. Pardon papa, pas de problème.
benga mama Julia. Julia. Yango mukolo mubali ni azosilika. Non papa, aloba oye salier hein? Aloba. Loba mama Julia ayaki. Mais président ils ont été mutoko kwa polanga mbata président. Ah yo pose problème hein. Président eloko nga na bengeli awa. Merci mama Julia. Oyo benga mwasi toboyite. On benga mwasi te. Merci mama merci président. Ya yo no baka makambo ya lingi opesa mwasi ne lokumute ya. Na lolenge pe ozolobela mwa pe muto ayoka wezata. Ya lingine osimba mwasi nete yo. Pesa ye message kaka oyo zango poso pesa. Eloko tobengela kyo awa. Mwana mwasi wana ana projet moko ya mabe na nzoto na yo. Mwana mwasi wana pesanga $250. Apesanga $250 alobi apesinga yango surprise. Nasomba eloko ona kosomba. Oui. Nazwaki mbongo wana nakendaki pe nasombaki mo ilamba mwa sapato. Mais mukolo tobima tokende fetio babengisaki biso. Nalataki bilamba wana ko bima nanga na bima na porte. Naki okweya na okweya maladi ya ndeke. Est-ce que président na tuna depuis oyamba bana nyonso na groupe mutakoya da maladi ndeke. Mutakoya da maladi ndeke. Na okweya maladi ndeke. Na banda ko miyiba de soute batu ba mema nga tina hôpital. Prophète na biso yaki basalaki prière naki kolamuka na kotala bono hôpital ti prophète abando yebisangaki fozala makasi na losambo fozala makasi na losambo moto asali yo boye boza na ye kaka mpe boliaka na ye sani moko nga na mitali mpe na nani ti aye kotangela nga kombo ya mama Julie. Na komaki koya na ba répétition na tala boye yozo yate na kotuna boye ba yebisanga kaka oza malade na ebe répétition zate na talita na ndoto na lotaka liboso na komomona ngo réalité so ina moni na tiki kala likambo boye na koya ko perdre yango na yaki awa poko place biso mi balata na bemission ko ya to ko ndimanga te yango na yaki awa so le monde a comprendre que vous expliquer non a tout ça pépé tout ça. Ah OK. Papa azamsala nzambe ngaza présentatrice émission nango ba benga ngo Bravo Jésus. Conception na biso émission ezali pour lonsunga batu o bana ba problème onde ngona biso ayina. Soki amoni likambo elekela ye et kamoni moya okuta na mukolo likambo ezate à travers biso de salarake to benga tuana aya pa lobaki oza leader na a benga yo okuta na okiti avec beaucoup de respect za nango yango moni ayaki pour inviter une émission pour apprendre ok ta femme Julia c'est une sorcière. Donc mbongo apesaki ezaki cadeau empoisonné pour les cas alekise mbeka yango ne tango ya zena koma ba prier ne prophète manga apesi kombo ya mama Julia ki mama Julia nda apesaki cadeau empoisonné yango amoni ozala danger c'est que mama Julia pe olinga alekso sacrifice et surtout tango ayoki ke oyara so répétition te obela. Est-ce que au monde a des émotions on a excusez-moi la gris bon et le mot on a son asiko aw nante Julia aibisanga ki a mutu moboye comme ce qui est ba mystique nante abetelanga ki
aza mutu mo boye no pe na mona ye na basinima mabe te non non suspecta été mais nakoki koraisonne kosonga sanga ndamo nga malade na devi ti mpe natamboli boye na hôpital batikala koyebisanga te ke eza nini na maladi te bapesi bakisi banini ayema donne nga moko soki nalali nazwi soin nalali nalota bandoto mo boye lilanga na kati ya cercueil plus de fois na kati ya cercueil vraiment bazo lilanga ti naye comprendre même si bacontrôle nazala nango même si makambo nazala nango ata baplace babenganga ke bafeti bamoma songo mpe aye kotala ngai su te nini te so nakorapele na eloko oyo alobi na accident c'est que Julia aprometanga ke aprometaki que osombela mutuka bakotianga na troisième invité pardon bakotianga troisième invité toza invité akota no akota donc aprometaka ke osombela yo mutuka maintenant apesi yo te bon ntango naye kobetele lisolo edanser nanga wabeteli nga naye koyebise asilika carrément sérieusement ndoto oyo ye ayebisaka oke osali accident na osololaka na ye mpe madame na yo osola madame Julia mosinanga nayebetele asilika carrément sérieusement azosilanga réponse te lelo te ti lelo lisolo ya motuka ebetama mpe lisu te atunako mpe lisolo ya danseuse te eloko te nini te so akomi akota papa excuse s'il te plaît S'il te plaît pardon Bonjour. Isaac. Buenina. Maman. S'il te plaît. Madame, excuse. Prophète, excuse. Excuse. Fanda. Vanda. Nakosona ta itaki voma. Te vanda. Fanda. Non, Fanda. Vanda tozo vanda lo pembe. Vanda. Vanda na kit. Non, et pour n'aimer Mon cher. Aïe. Non, comprendre bien la caméra. Non, on comprend pas Na que sengi boli. on comprend pas que et le côté moi je le côté. On a conscience. Oh yeah. Maman. Zera. Wani na lokaki yo. Na lobi. Omona nga na butu. Tu vois ça peut faire. Wani muzomba boyeko. Non. Yoko so ba Bana bana to solo la to to vesa. Nazana ah malembe. Papa. Mama molimo wateta yango boye. Ndoki. Vandana. Yaki yo tele mama na tata na yo.
mboka na ngai te. Eloti. Webi place pour na muto na ngai te. Eloti. Enfin, mba ngona nzio. Voilà, ça la moi, webi place utate. Donc osonga ya facilité. OK? Papa, papa. Webi ngai te. Papa. OK? Papa, mama. Kongo na ngawe mbulwa. Bino ngolingai. Sio problème ni nango na papa je. Ayo betanga na nzoto. Est-ce que ça la peine boy? Comment c'est possible? Non, pendant sa maîtrise. Papa. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas azobota te, ndiye ngo kotala keboka bwana. Et là on y a senga biso awa tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.